Just Congo for number one. Ça va bien, ça va bien. Bande Kobalandi ya Just Congo Télévision, tuzwami awa mingi penza na komina Kimbanzeke, précisément na route Nzoko, route oyo ekenda ti na mboka Buma. Toyaki tolakisa bino na bilili ndenge population azali kobika. Nangongo awa tozali déjà 5 ans. Yango toye tokutana population bozomona na sima na ngai ndenge population oyo bautaka kote ya Buma, CPK, Bikuku, Kasavubu, Bikini ba okita pona okende kozwa mituka na boulevard nde ba osala makolo bamsu balamuka 4h bamsu 3h nde toye to sala constant ba bwaka mbela na mikono na biso ya Just Congo Télévision boyoka nini bango bakoloba pambate bazali nguma mokonzi Kinshasa kasi bazali kobika lokola bazali na bamboka to bazali na ba province mususu oyo ezali na kati ya ville province ya Kinshasa te nde tokiteki na ndeko Serge bolanda population ndenge bapesaki makanisi na bango tokei ndeko Serge totuna population mituna na ndenge bango bazali kobika. Mbote papa. Mbote papa. Oui, tomonio na Nzoko, kobete biso na lisolo na 5h déjà, olamuka erni. Alamuki 5h. Ouais. Ah na progresser na kende ko transport opona koma pesa musala. Ouais. Ah. Yo fandi wapi? Na vaya ngana keti. Ngana keti. Bolamuka précisément erni. Bamusu balamuka ba 4h, bamusu ba 4h30. Ouais. Ah pona ka transport. Ouais. Ah OK, so transport tu vois. Na zo place na zo transport, azi transport. Ah ndoke makolo. Makolo. Eloko ni osenga na l'état bazolanda yo. Mais tozaka na besoin que kimia za kata mboka te. Tozala posa kimia. Transport ezala facile. Pour effacer biso pour que na kozonga. Merci beaucoup. Mon nom est Albert. Monsieur Albert, tongi toyeba bo wuti wapi bo kende wapi? Non, na utinda ko na ke musala. Mais à cette heure parce que to ça constant, koto batwala mukaka 4h 5h pour nous transport yango to beto comment toyeba population ndenge na za kobika koto surtout le combattant. Le problème il y a tout dans le problème à transport c'est parce que njeli za malamu te. Ouais. Njeli za malamu te. Njeli za te. Mbela to appelle les anini pas ya l'état ba yeba okamboka et surtout na ville province de Kinshasa. Toujours c'est na l'état ameka ndenge ya ko tala biso koto pour côté à Mikondo, kozwa donc nzela ati côté à Kizenga. Donc nzela ezate dans population tozo kimba makasi, côté ni côté nzela ezate sécurité totale. Mais toka ki ba osala nzela Mikoto leka esuki boni. Nzela basuka ko sala ka moi carnivore isuka kaka wana depuis règne ya rais ndi isuka kaka wana. Merci beaucoup. Merci. Mote. Komodani. Kombolanga Willy Kambamba. Papa Willy ofandi na commune. Ana fandi na commune ya Kimbanzeke. Kana commune na kancho uti na nsele po msu ba uta badara. Na quartier ni. Na quartier Kikimi. Suko olamuka erni pokoma na lamuki na 4h. Bandi kotambola ti okomi na 6h. Kotambola donc na komi na 6h pour na transport na Okeville. Côté la mino kuna transport ekota te. Transport ezokota te donc passe mais na terrain li patende ba transport ekomi kokota. Ezoya ba transport. Prince ekoti te kaka ba chauffeur ya bien bazokota kuna. Bazokota mais omoni ke soki elanga ba okota su te. Bon soki mbula nde ba okota te na elanga nde yango bazokota. Voilà, mbele zani ni pamba te olamuka banda 4h ozoya makolo pe transport ngo zuite ti siko. Bon tala kaka yo moko zomona million ngonde tozo lukaka transport na siko yo. Million so ba chai déjà prince mbele déjà toza bien. Banda ba pesa ba mbonga ba prince donc to moni eloko te yango tozo kendeka na siko yo. Njoko mbele kota kala. Donc vous masez que gouvernement bazo sala malamu te. Oui. Papa mbote kuna. Ouais, mote. Continuez ça ni ndenge ndeko wila utikoloba par rapport ya. Bon, on a quoi contredire moi muke parce que depuis Thomas Luaka ya awa. Donc à ces services ba aventure à filma kuna ti awa. À ces services aventure. Oui, parce que nzoko eza munene nzoko ekota prince te. Prince suka na cabine mbang. So bandi ngana uti bikuku. Ouais. Donc on a marché presque à 45 minutes en pied. Nde na combien na longwenda kuna 4h30 mais je naza awa.
Naza juste. À 1 heure du temps. Naza toujours. Donc, mais aux huit peines transport. Nana zuité. Aux autres qui Nana ok musala justement. Musala wa piti wa. Na chauffeur dans ce SMEX. Nazo qui est ce SMEX na minute justement na poids lourd. Donc so ozui awa cabine mangoti okoma oleki bisengo mwambe nzela ezaka ka mabele voire même kutu ba goudron bani ba terrasse ba sale bukana na mbula donc moyen oloba kutu ezate donc ba maman ba mona pas biso ba jeune to mona pas to souffrir to tamolaka en pied ko mbele zanini oloba mbele na osengaka mbele ezali kana osenga na gouvernement na premier na président de la république vraiment ata la biso problème oyo donc Kinshasa ba contrôler ngo eza munene trop Kimbanseke eza munene ba contrôler surtout biso mupanzi au quartier Ngandu koto tout tozana courant te tozana na maïté tozana prince te donc ba maman ba souffrir. Merci beaucoup. OK, merci vraiment. Mbote. To se peut ko so na bino oza ba jeune bouti quartier ni to witi na quartier Bikuku yo ti quartier ni Bikuku kaka maintenant sikoyo kuna ba difficulté ni bozana on na Bikuku. Kuna ba difficulté to ba difficulté belé surtout nzela pena kitoko te mabulu makasi en plus tozana manquement ya courant tozotambo pena na pasi makasi donc côté na biso pena mabulu makasi en tout cas to éviter il fallait gouvernement pena talela biso côté wana pena yo pena golela ba mama bazo souffrir nani ba mama batata te yo souffrir te na mama bazo souffrir surtout na nzela ko tambola en plus mulili ndenge toza mulili ba jeune kuluna bazo kale biso moyo tambola ezate so comme ka 17h moyo tambola ezate donc 4h moyo bimezate neto ando bimato comme tambola ka ba 6h tane to tambola en plus to wita kuna mabulu makasi vraiment gouvernement il fallait tala biso banzela wana ala na bena souci na biso. Merci. Ndeko o vaccine. So to ka ndenge mo ka ndenge ya lovi souci na biso ezaka yango na ka mo kaka. Merci beaucoup. Kombo nani? Kombo Noël Mwanza Kaswangi. Papa Noël Mwanza Kasongo. Kaswangi. Ofandi kotoyo mikolo to yakala. Ngaza doyen na Kazenga ni plus de 30 ans. O sali mebuboni. Na koti na Ingasan depuis 84. Oui, Koto depuis 84. Oui. Koto. Oui. Et cela rendait ni à l'époque 84. À l'époque, ezalaki Zamba, après bandako yo kokota, tinzambe kosunga et comme urbaniser ndenge omoni. Alors, ba difficulté ni bozanango parce que to kita to ye ba population lingi nini asengi nini et pas yambula matari. Pona mbula matadi population asengi eloko ya yambo lisungi. La condition à vie na biso ezali ya passe ba mai na ba pompi banda ko mususu ezali te et puis banzela lokola njoko yo mozo komona bisika mususu bakare le karaté et puis courant ezali pété le minimum de yango wana ceux qui otali na côté ba jeune ba terrain ya football ezali te o bakoko kende ko sangana Kimbanseke mobimba so tali komona terrain zali kaka moko na mokali akota mokali a part yango bakote mususu babale to ba masana ba jeune ezalaka te. Alors osenga ni bopito ezali ba oyo pona ko sunga bino ba centre culturel pe ezali koto pona ba bilenge pona hôpital ya munene ya référence ezali hôpital Kimbangiste de Kinshasa. À part yango ezali l'hôpital mususu munene okola yango ya lité o nyo surtout ezali le ba centre hospitalier voilà koto lisolo gratuité ndeni enseignement bekola l'été ezali koto bekolo ya l'état ezali moko mais mingi ezali conventionné soit ya catholique soit ya protestant ya moko l'état te ya l'état ezali muke. Merci papa to sepeli na réponse na yo toujours continuer oyo tout amutu pamba papa kombo nani kombo nanga Gilles Ndeko Gilles betela biso lisolo ya milia na bino biso toyokuta na bino population bobwaka mbele pa ya mbula matari lisolo to mbele kozalani epa ya l'état pe baiba okamamboka ba Olanda biso na baiba ota biso na mokili mobimba na poto na États-Unis na France na Londres. En tout cas difficulté zawa chozo tu nanga question na zotamona mbangu problème eza problème ya transport. Transport réseau souffrir biso koto tozana mikondo koto en tout cas souffrance za makasi koto pe sou mikondo koto babi wenze soki yatika mwana koto tozana cabine mbangu mais oye bali makasi za na mikondo zana mikondo précisément la cabine mbangu na wende tika mwana place ba mituka cabine mbangu esukaka mais difficulté za makasi wa difficulté à transport.
Betali selon ndenge nini pour tout le monde a mis tout ce côté difficulté par rapport à mon temps par rapport parce que y a katé par rapport aux bon mituka ezoya nango mituka ezoya mais ba demi terrain asi yo mozo ko ndi bazo belela Pascal donc équipe na Pascal ozui mususu au progresser ndenge baninga mokali baza kuna ozomona bazando ezoya baponga bibanindi biso awa ezaka Pascal donc pas Pascal transforme sur les ati la difficulté de ça on peut na makasi yango courant ils bien mais ils bien bon mamba courant pena ezate mai pesate donc difficulté za makasi transport mai courant dans la milieu autoza pena difficulté za makasi bobikande bon surtout mai to bikaka mingi na ba mai on gelete anelanga awa en tout cas ça passe mai ezobima te courant ku te mona na ratera si yo mozo mona courant ezate transport passe donc toza pena na souffrance makasi koto. Merci Ndeko. OK papa. Boni. Bien. Okoyebisa biso nini par rapport ya milieu na bino ndenge toye kokuta na bino population bobwaka mbele epai ya Mbula Matadi na ba difficulté na. En tout cas milieu oyo nzambe kaka sala. Milieu oyo depuis batuteka nzambe kaka. Depuis 74 papa na biso somba lopango koto. Ti lelo na tigala komona place courezo pelate maïté lokote. Donc transport route ne parlons plus. Non mona na to utaka mikondo oyoka kaka Pascal. C'est comme na Pascal article 15 débrouillé. Donc vie eza passé. Papa soba depuis 74. Depuis 74 papa na biso somba le pont koto. Donc ti lelo to mona na biso courante maïté. Donc 46 ans. Donc 46 ans plus tard. Donc depuis Mobutu. Ngana botami na mikondo na koli na mikondo. Donc vie na biso to vivaka ba groupe panneau et sili au courant na habité sur l'état raisonnable pour na biso. Alors le connaît ko senga l'état parce que 46 ans depuis yo na quartier bo koli bo tami bo tsika mo na couranté bo bika kaka bongo. Donc et là on a senga na chef de l'état en tout cas a tala pe mupandi ya mikondo. Donc a raisonner vraiment pour na biso. Donc à raisonner à moi quelque chose pour nabiso pour na makamba courant na mai et surtout le loko est très important za courant na mai. Courant na mai très important. Merci beaucoup. To moni pende ko tukuno kitoko ozokumba kombodan. Gelo. Gelo ndeko gelo mebabi difficulté za koto makasi. Betela biso na lisolo yo pe za mukumbita. En tout cas difficulté za makasi koto par rapport à vite ozo mener koto to ya kuluna elekina to ya dollar batwazo la dollar bilo que mati oui mais les dollars te ne bakuna en tout cas même si ndето bula moto oui tout temps difficulté makasi ya makasi ko kaki ya makasi donc partout aux otamula et comme na beki na ba quartier to eba kuluna ezala te et comme na bakuna ba quartier muso ezaki milieu ba autorité ba fandi ba pont clôture mais des ordres toujours ça moi kuluna partout na nemo ya sanati. Alors, bino pe ba kumbi tukutuku balobi difficulté za pambate bo cha transport cher. Auto sa taxe à l'état. Auto sa taxe à l'état, transport est cher par rapport à la distance ou trajet au mutago joao. Au gros on a monté à tinga 500 francs. Au long ana mikondo tinga 500 francs. 500. Oui, il a 500 francs dans moto. Difficulté à transport est par rapport à Rolonga à tinga 500 francs. Tinga 500 francs. Difficulté à transport et matika est à rentrer. Neko. Kinga sa biso to yena tukutuku lungwa Pascal. Si potokoma to futi 2000 francs. 1000 francs à chacun. Biso to futi 2000 na mutu. To zaki bide dans lungwa Pascal tiawa to futi 4000 francs. To futi 4 lungwa Pascal to kiti na Pascal tia ne to futi 4. Bon, transport est différent par rapport à ko kitana ko mata est différent. Parce que ko kita mutu net na yebi ke na kitana ke tika batu kuna ko songa na ngabo ina ozo batu. Et là par rapport à la montagne ou baboula na lina et na montagne peut-être à ça l'année lina te mais à qui uniquement pratique cabine. Alors c'est un toujours cher parce que oui, tu tout sur moto to continuer ba lui côté to ngato kende photo futa 5000 à chaque ça bon on de Serge 5000 na habité milliers au beau kende et ça milliers ndine mais différent transport ezali parce que eza ba moto msu ezo ça la ligne ya macadam eza ba moto msu ezo ça la ligne ya sable ya zel ou eza beli net biso koto to bula ligne na zel transport toujours est un peu différent na ba obo la ligne na macadam comme ta atibu manda ba nzenga à 2000 francs au senti que différent dans ma race aux offert go forcer mon moto na zelu en plus
transport toujours carburant zo kende transport toujours faut ezara moins peu par rapport à moto zo bula makada. OK, merci ndeko. Merci. Kombo nani? Kombo Ribin. Ndeko Ribin, ozo bula koto sepele ko ya osunga bandeko na biso koto ya mikondo. Ngana bula koto na bandi banda na ki reserver tina komi chauffeur na bula kanzela. Oh, banda na reserver. Banda na ki reserver. Ndeko komi chauffeur. Si na bimi chauffeur na zala kanzela o na nzela musu na bula kanzela. Courage, mais balubi bilo ba chauffeur na tongo prix mususu na 11h pour mususu 14h pour mususu 19h pour mususu. Et nini ezosala bino bo masaka ba prix bongo pour taxe à l'état pour na likamba transport ezali déjà. Eza makambo ya nzela embouteillage total à selon temps. Au kangama na des bonhommes lemsu pendant 3 heures du temps, 2 heures du temps osaka na des bonhommes. Siko soki monter za mwa likolo yango na siko ko sala yo osala ndeti mwa donc osala ndeti mwa couverture yango ngawana na monta wana donc pour récupérer air wana na pour récupérer air wana na mwa mbongo wana za likolo par rapport nzela soki za puelele na yebike na ko umela te na kei na zongi mo epena za likolo ezala te siko taya ko kanga ma place moko o sacrifier ko vanda wana 2 heures du temps 3 heures du temps yango monaka monter za la mwa likolo po soki nzela ko mina ngo puelele na yebike na kei na nga na zongi na nga na umela te. Non, ça 1 heure du temps et PCT. Mais comment aujourd'hui, ce qu'on va 3 heures du temps, 4 heures du temps, 2 heures du temps, aux Akakawana, Bando Vanda, qui doit y avoir une augmentation à Nezali. Mais là, les gens ont un oui, que vous savez, infraction. Oui, des fractions. So ba kangi oyebi ke kofuta amande. Les infractions. Mais pour ça l'arabe aussi n'ara. Ils ont un risque, qui risque rien à rien. Qui risque rien à rien. So ba kangi, so ba kangi ote, ba kangi ote. Alors comme ça va chauffeur ba Hollanda nini peu l'état pour na likambo etali transport na banzela pa mbate embouteillage ezali moko ya koko so banzela. Oui, na oyebi sakato na kosenga na gouvernement babongisaka banzela tande nzela oyo papa kizenga azalaka boye nzela oyo esalama te tipa kufilo nda kufi pe boye nzela ekosalama te po azalaki en vie nzela ekomi likolo te bo sikonda kufi est-ce que nzela ekoma lisu likolo bongo l'état sa teka ye mais bato bapréféraki mingi nde mokonzi aza kota likolo ancien premier ministre ndaza eza na privilège na avantage ya ministre mpo mokonzi aza na suka nzela ekokoma sikoyo akufi na niso aza boye likolo moto aza te nazali député afanda te wapi politicien moko to aza kizenga obiso nyonso toyebaki aza na buma aza esu te koto ni député politicien cadre moko to azaka te apart mboko azalaka na ndenge akati boye ministre ya transport aza kota se kie kote ne prince ezali sikoyo koto nani aza. Merci ndeko. Merci. Bandeko balandi na bandi bayeba kolanda Jazz Congo Télévision. Vous allez aux États-Unis, na Londres, na Belgique, partout, na Cameroun, na Brésil. Bolandi population ndenga bwa kimbela. Bandeko botika na sabino. Baye bazape na makoki na bango bokoki pe kosunga population na kosala ba forage na kosomba ba groupe minene po ete population oyo azana ngambu na côté ya Kimbateke koto yo bazali konyoka maloti dike ezalite ma ezalite nzele ezalite bato bakola mukaka 5h 4h 3h po bakeluka transport nde biso na ndeko Serge toluka kitokita totala lolenge kani bandeko bakobika lolenge kani na kanisi bomoni na mwata otosali soki tobi to baluka bomona ka kokoso ya mai na kanisi bota na bilili bomona population kotoka mai na forage ba mama balobi ba papa balobi kasi nyoso wana babwa kibal epa ya mbula matari pamba te mbula matari aluka na kobongisa kotia banzela kotia lotiliki basusu banda bakota koto basali 50 ans 45 ans lotiliki ezalite mai ezalite kurezate baobika lokwa baobika na mboka tala tina te biso tulukaki to koma na quartier oyo to yeba ba réalité na banzi bolandi na Jazz Congo Télévision ba réalité ya population bandeko affaire à suivre to kutana kasi soki le sunga zali ozana posa ya kosunga population kotoyo na forage na ba groupe minene na lotiliki ekozala malamu po ete population koto babika pe na lolenge elongo bani na pesi matondo mingi na Serge Monganga oya sungaki biso na bilili pe na réalisation azalaki wana na mopanzi na ngai pona kosunga bino mbasu bolandaki biso to pesi bino ba mbote mingi tukutani mikolo ezali koya kime oboto o mabota mabino baso pona bato nyonso bozotuna bolobi makambo happy box nga naza musika na kozwango wana c'est facile comme bonjour ok na site na biso happybox.com kaka nde bomoni bakomi wana obeti na acheter box okoti
ocontacte biso tokoexplike yo comment nini okosala mpo ozwa yango epai ya badistributeur na biso baza partout dans le monde. Dans 48 heures seulement oza na box na oyanda. Happy Box, c'est le meilleur de tous les box que j'ai connu dans le monde entier. Le chaîne tu te brûle pas, le film tu te n'inganes pas, mais tu es impeccable. Happy Box, connectable partout. C'est la toute première fois banda makambo ba box et banda box na yo ozotala yango tina portable parce que biso so toyebi box to branchera yango kaka na ndako soko bimi libanda obosani makambo ba box, mais avec Happy Box, ami de tous les temps. Regardez la télévision autrement avec Happy Box TV. Just Congo number one. Ça va bien, ça va bien.